Mbote Nabino, Balandi ya Bosolo Télévision, peuple congolais dans son ensemble. Nazoli qui était boza malamu isiga bozwami, tozuli baku monene comme d'habitude. Je vous avais promis que tous un programme permanent ensemble avec la police nationale congolaise, surtout la ville-province de Kinshasa. Un travail d'ensemble parce que dans Lobaki, la police n'est pas un groupe de magiciens pour makambo et les nabiso. Il faudra qu'il y ait une complicité à la population ensemble avec la police pour aider la police à mettre fin à l'hémorragie et à l'insécurité en démantelant le réseau. La police a participé. La sécurité de chacun dépend de son voisin. C'est-à-dire que si on a la sécurité, ils dépendre de la moto et de pembeni. Ngana ko sécuriser yo peut sécuriser ngai et ensemble to sécuriser quartier, to sécuriser commune, na environnement na biso esika obiso tozali. Na poto ekomaka a to ko benga ngo songi mais na poto ezalaka voisin na yo oyoki makelele to moni moto asikaye ozo maîtriser eteli kambo etali yote. Mais le ko ezali kambo ya mboka ezali kambo ya sécurité. Au bengi police a enquêter sur la personne et vigilance wana complicité wana il y a police na population ndezo permettre batubaza na sécurité otokendaka na libanda toza ko sepela nango mais à un certain moment na mboka na biso batu bamona ki lokola ko dénoncer ko kende ko yokana na police pour na ko tshaba information na disposition na ye batu bazo mona ngo lokola ezali ko funda alors que ko funda wana ezali na avantage pour la sécurité de notre pays. La police ville-province ya Kinshasa, baza na crise ya qualité te. Toza na bons éléments ba o baza ko sala, des éléments compétents. O nga naza koloba, o pe bino, bozali ba témoin bokoki pe ko argumenter par rapport à o nga naza koloba. Au-delà ya ba problème ebele toko zala nango na ville ya monene lokola plus de 20 millions d'habitants. Ba problème ou so ko zala lié à la logistique, mais l'expérience o bango baza nango méthodologie à travail et ça la keto za la confiance, c'est-à-dire ceux qui l'état tcheli bango moyen koleka ba komi na effectif lisusu eza ya likolo to lobake to koki kosilisa criminalité zéro te pour les États-Unis, l'Afrique du Sud na bamboka minene ezali mais to koki ko réduire yango à faible pourcentage, messieurs et dames. Lelo naza la commissariat provincial de la police na lingi na pesa bino ma précision où je fais une mise au point comme d'habitude. Pour la prouesse, il y a la police nationale, ville-province, il y a Kinshasa, surtout la police criminelle, pour la qualité à Moussala, pour la rapidité en un temps record, avec des moyens de bord, mais accompagné d'une expertise où les Ali Makasi, bazo koka kosala, oyo bakoki kosala, butuna mo ipona kobattre la biso na biloko na biso. Et cette police, nous devons l'encourager. Il faut tout soutenir, mais nous devons travailler en synergie avec la police pour les aider à aller de l'avant. Messieurs et dames, naza loboko na ngai ya mobali bato nyonso bomoni na ngambo yo. Na bato bokomona na ngambo ya mwasi, bango nyonso bazali ba criminel. Mais mode opératoire ezali seulement différent. Mais bango nyonso baza na qualité ya kozala ba criminel parce que bato babomaka, baibaka, ba violaka, ba utilisaka ba armes pour na commettre ba Congolais en difficulté. Soko résister ba kobomayo, soko sali mabe ba kosala, soko boyi ko pesa eloko bango balingi, ba kozokisa yo, ba kobotola eloko na bazali prêt à kosala nyonso même ya kotangisa makila po te yo kufa. Ndezali vie ya bato bazala ngambo na ba bazali ya. Bato bomoni ya bazala ba machette. On a interrogé Bango tout à l'heure, mais après, au solo là, dans le dossier, quand j'ai vérifié, beaucoup de capacités. Toujours les ramicolonios sont les côté la biso nandaku. Batumayi barabiso bolali nandaku, ba criminel ba côté libiso, ba kuluna ba côté libiso, ba bomi papa, ba beti mama, ba botoli eloko boy, ba sali boy. Banani basala kayango. Moko ya ba échantillon ya bato basala ka bango zali bato bazalia. Mosala na bango ezali bayibaka na butu. Bango ba opéraka na moite bayibaka na butu. Bayibaka na Kinshasa mobimba. Bato bozo mona.
bayaka bakoti na kati ya ndako ya moto mais po bakota ata lupango na bino eza blende ndenge nini bazala ba matériel ba utilisaka na kozwa moko na bango bokoyoka ndenge aza ko expliquer lolenge bango basalaka bakobuka porte bakoti na kati jusqu'à ce que bakuta bino ya kolala bako surprendre bino na pongi mais bango bazala ba machette ba surprendre bino na pongi bako senga bino mbongo soki boboyi makambo ya mbongo bakozokisa bino mais au-delà ya kozokisa po ba intimider bino po pesa bango mbongo to bazwa biloko bana ngo besoin bakokoma pe na niveau ya ko violer donc musala na bango ezali kokotela bato na kati ya bandaku kobotola mbongo ya bato kokata machette na bato bazo résister mais avant bakende parmi ba signature na bango il faut ba matela mwana mwasi ba violer ye soki ba violer ye teza lokwa ba signature na bango koyiba mbongo kobotola mbongo kokata machette mais violer na no mutu avant okende soko violer te pona bango signature ezate ekiri yango bango bokoyoka bango moko TV za radio te bango baza na ngambo awa bango pe ba criminel mais mode opératoire na bango ezali différent par rapport à mode opératoire na bango bien que bango nyonso bazo opérer na criminalité bao bazali awa bango baza na mode opératoire ya moto bato bazolela mikolo nyonso ngai moko nazala témoin na stade de martyr na moni babotoli mutu moto ekei mais tobande koluka toyeba bato baopéraka ndenge nini soki nazozwa maloba mpona koexplike mode opératoire eza mpo biso batoza bavictime tozwa mayele toyebake soki omoni likambo ya boye oyeba lolenge bato basalaka oko recourir na police okoki koluka lolenge ya komibikisa na kati ya likambo bato ozomona ba jeune garçon oyo kozwa lokola fiancé na quartier okomona lokola frère en Christ okomona lokola cousin na yo okomona ele misusu chéri na yo mais ce sont des criminels ndenge bozomona bazali awo basalaka ndenge nini bakoti na kati ya mutuka bazala ketch na bango 4 personnes moko liboso lokola chauffeur batie moko awa bamisu bazala sim moko na bango musala na ye ya kobima lokola client ayebisa abi moto soka bengi yo moto yo telemi ayela likolo amati moto aponi direction ya zokende direction na baninga na yebayebi yango babando kene na moto malembe ketch na bango ezolandaka sima moto so bokomi kote ya molili baninga na bango baza na kati ya ketch bakotia bino na embuscade pour que moto ekoka su kokende te tanke bozosala manœuvre bao baza na kati ya mutuka babimi pour que bakata yo moto ya moto babotola moto moko na bango akomi chauffeur bake na moto wana bake koteka bazwi mbongo mosala basaka mikolo nyonso yango nalingi bomona bilongi na bango boyeba bango ennemi ya congolais azali congolais babomi bandeko na bango na bao barésistant baboma bango baoyo barésistant bakata bango bamachete bao barésistant baperde bamoto vous imaginez moto akabati moto no ya sika apesi yo banda okumba ozwi moto wana bango babotoli yo mokolo moto akanisi kokompletaki na bato pour ke boyiba moto afundi yo na leta na biso bakangi yo ke prison mais bato basalaki yo mabe ezaki bango wana bao barésistant batikali na babilembo na nzoto ya kokufa mpe bakufi baza bilenge me baza na makila na nzoto ndenge bazali awa la police lelo akangi bango grâce ya professionnalisme oyo police aza nango bien que je déplore les moyens limités mais l'expérience ya police ezali ici j'interpelle le ministre de l'Intérieur avec la première ministre bopé sa police nationale congolaise surtout à Kinshasa nous avons une grande ville aujourd'hui environ il y a 20 millions d'habitants bateau bozo mono bazan expérience je sais ce que je suis en train de parler ils n'ont pas de la magie mais c'est de l'expérience bazanango soki botieli bango mbongo bopesi bango une bonne motivation bopesi logistique conséquente bakopesa bino résultat oyo bokoki koimaginer te parce que moi j'ai vu na moni na baopération na bango makambo bango basali na barésultat oyo bango bapesi donc lelo oyo bakangi bato oyo boyoka moko na moko on va commencer avec monsieur Yakao yanga na lichette no d'accord kitsa loboko kuna tomanda osolo zaki na loboko mana ozape na suki kitoko ozape mobali kitoko komona onani mafundu lobaka makasi po bandeko bayoka mafundu patience bazoyoka te bango bayoka te mafundu patience mafundu patience oza na mbula boni na 25 ans 25 ans ovandaka wapi avana mukali lobaka makasi bango bayoka bango bazo na mukali bana route mukali na Kimbanseke yo bala
lobaka makasi obala te ozala mwana ozala mwana obanda pa na bino panoko tata na mama bazali papa kufa mama ndaza papa kufa osalaka nini na vie nazalaka receveur ozalaka receveur obanda obula kote nini nabula route mokali ozalaka receveur obanda obula route mokali esi okota prison avant nakota prison bango bakangaka yo mpona nini bakangaka pakabondage nini nazoyoka te pakabondage nini nde bakangaka bato na banzela so oleka na bakangi yo vagabondage vagabondage ok bakangaki yo na vagabondage okenda na prison osala mbula boni na prison nasala 2 mois osalaka 2 mois obima ndenge nini obimaka ofele nani abimisaka yo abimisanga lete abimisanga mpona ofele abimisaka mpona ofele bakangi yo awa mpona nini bakanganga mpona kende kosala crime yango bakangi yo mpona osala crime okota na mosala criminel ndenge nini nakota meki nazalaka na vie nanga mwa boye vie na ngai tokutanaki na nzela vie no nani vie nanga Keren vie no Keren aza wapi azali wana Keren yaka telema o vie na yo kombo na ye nani Keren boye na Keren aza vie na yo boyebani nde ndenge toyebani ne kaka tosala ne relation na prison ye mpe azalaka na prison tosalaka ne relation to tobimi libanda ya bima kutu liboso nanga toyokutana na ye libanda yo bakanga yo na prison ye mpe ntango oki okuti ye na prison boye koyebana na prison ok tokei sa toyebana na prison tobimi ye kuta bima liboso nga na yo bima na nsima kobima bimi boye tokutani na area bis asinga peti nango koma na se nazali toyopesa na mamero wana tobengani mpe tosololi kalime naka kopete telefone kopena pete telefone toyokutana ne sur deuxième tour na asinga te nazalaki te na voyageaki ovoyage na voyageaki me zwa limero nango osani tokutana tobengana nabengi mpe tokutani tosololi kosola tosi sosolola nakoti mpe na kopi oyo bango banda kosala kopi nini kopi ya oyiba ye abengi yo bokutalanga na yo wapi ntango abengi yo mpo bosolo tokutana ne mpa na bango na wapi na matete na quartier nini quartier nde nayebi te ye mowa koloba bokutani na matete aexplike yo mosala bango basalaka abai basalaka nini kokotela bato na bandako apesanga place wana apesanga na itinéraire te mosala baosala singa te biso tokotaka cope wana ntango tokutana na butu toke sikoyo na yo omona yango sikoyo réalité akokotela bato na bandako aexplikaki yo nanu te ko basala mabika tosalaka na butu sikoyo jour oye mpo bobanda mosala nde bokendaki na butu sikoyo aye koexplike yo sikoyo ke bakotaka na ndako bakotaka mpo basala nini kozwa mbongo telefone kobima bokotaka ndenge nini explike ngai kokotela bato balali na kati ya ndako porte bakangi ya bato balali toyada na butu explike ngai ndenge eza ezalaka soki eza porte ya clôture nde clôture wana eza moto akomata na mire akoti azwi rashku oyo rashku wapi alakisa yango na yango nde bosalelaka azwi rashku soki ezalaki porte eza na kadina akozwa kadina na abeti yango rashku esali nini efungwami epesi ma force akokota ya lopango wala etape ya liboso epuis ya mibale soki ndako eza kokangama bakopanza vitre bapanza vitre bakozwa rashiko so eza na kadina bakozwa rashiko bakotisi bafungoli kadina bafungoli kadina porte efungwami bakoti na kati tosali nko tozi mbongo telefoni tosali nini tobimi libanda so bokoti na kati ya ndako bokuti bato balali boresir kobuka porte ya liboso na libende oyo boresir mpe ya mibale bokoti na kati bokuti bato balali nini bosalaka mpo bato babimisa mbongo ezalaka mosusu monsieur ezalaka soki tokoti soki moto aregistre bokopesa mbongo tokoluka kobeta mosusu kalisheti oyo soki azoki amoni makila ata asala nini azwi apesi mbongo soki mpe aza motema makasi tokozokisa so aza motema makasi te avolonté asali na bimisi mbongo apesi biso tosi na batelefone eza na charge nsima tobimi bozwaka mbongo na telefone mais à part ça bosalaka nini susu soki tosilisi toza na mosusu lour bienve na nga mosusu bakozala babimisi mwasa kitoko basali nini bato baviole donc à part mbongo à part batelefone oyo bozwaka soki bobeti moto leshete moto abangi makila etangi abangi ke bakoboma ye abimisi apesi bino avant bokende il faut moko na bino c'est-à-dire chef oyo ya bino Keren to nani na groupe mosuku omoni lour bango nde baviolaka so baviole bosilisi na biloko wana nde bokeye yango wana ni mosala oyo bando osala
banda bokutani na bango oyo bandi musala na Keren muta koti na kati ya musala bosali mbula boni na ye to sabe ba inane na ndambo inane ye bokutani na nini tokutani na 2023 kwa avoyagaka ndinga avoyagaka siko tango tokutani tu wa liboso ayebisanga te masa yaka tosani tokutana telefone nanga na perte yango deuxième tour siko tango tokutana ye abisinga na sayaki te na voyage na sayi mpanza poton yaka na matete tosani tokutana ti abenga na matete yaye tokutani toyobimane toyosani kopi na ntongo nango bayokanga biso banda obandi musala na Keren na ikiro ya kotsakimi na kati ikiro ya Keren boza combien toza lokola 8 boza lokola 8 awa ndenge bozali à part 4 bamiso bazali bao bakangi bango te alors na kati ya kati ikiro wana depuis obandi musala na Keren bosali opération combien opération tosali opération mais na côté par semaine bobanda opérer combien de fois on a opéré 2 fois te websinga 3 fois olobi na ngai 3 fois ngam na lobi te yo mto yebisaki ngai 2 fois 3 fois les fois 2 fois les fois fait 3 fois wana bosanga na semaine siko bosali une année za na 365 jours siko faut tala combien de semaines il y a une année ngo pesa ya jour chaque jour te la semaine ka 2 à 3 fois ka c'est ça bongo il y a 2 fois 3 fois même si boko taper semaine mo maboleki pe bo bimité boza bino na ndako bovandi mukolo mutu akobenga biso ne kiri wana babenga yende chef so babenga ne kiri wana mso ko benga pe na njili mso ko benga pe na masina yenda akobenga biso te petit lelo toke sa bulo mona masina tosala ni tokangami tokokuta na batetsa bato masina bien ya njili tokuta na bango amemi biso tokei tokosala action ndenge bozawa lokwa police akangi olo eloko nini esali police akango bakangi bino na circonstance nini bakutaki bino na ndako ebandaki ndenge ni po police akanga bakangi biso tokutaki kosala action bosali wapi tosali na kimbatike kota cimetière kuna likolo tozongi kuna bosalaki nini kuna tokenda tozweka mbongo tobimi tozongi boviolaki te kuna mwasi azalaki te mwasi azalaki me baviolaki te mwasi abien te balande biso pe mwasi abien te mwasi wana ye asepelaki na ye te ekiri na bino moto ekotaki to na baluru pe bakotaki bokotaki na kati bozwaki combien de ndako par jour ezalaki combien de ndako ezalaki 4 ya ndako bokota na 4 mapango na 4 ya mapango wana mibale nde moto ebimisa ye mbongo abia wana mosusu na babimisa ye mbongo te ntango toyoki kota na ndako asuka bamete ya volontaire bazalaki wana basali balandi biso tobandi okima tobandi okima wana tozali kutaka machete esali tobwaki machete tobandi okima sima toyo kokuta na pa bafe na tongo wana na bando boyibi na Kimbanseki na 4 mapango bozwi bambongo mais olobi boviolaki te ntango bokei bametre volontaire na bana quartier balandi bino bobandi okima ntango bokimi boke na ngambo bakangaki motu te bino nyonso bokimaki et puis après na posiko toyo siko pa bafe na matete wana na tongo botiki Kimbanseki boye siko na tongo na matete pa na bango pa bakeren nga bazwinga na banda kosukola makolo na bimi na balabala wana deya yakendaki nga na wanika makolo yakendaki wapi yakendaki na hotel alalaki na hotel nanda nika kobima na bimaki nzela nzoka nde mabele deya ezali place ane ezalaki deya cible mabele deya yaki cible na mutu moko yakabelaki 10 000 ayebaki pe te mabele deya yaki cible batekaki pe kota azalaki deya na hotel kobima na bima na repona ozwa moto nakende maman ipe crime sai nini ekanginga kokanginga bakotisinga na kati ya jibu abi o Keren mutu wana ayebaki Keren abite o Keren te Keren aza na hotel maman bazwi bazongisinga na jibu na nsima baketi na hotel bakobimise na hotel. Très bien. Bambongo nyonso oyiba na opération na ba téléphone nyonso oyiba eza bambongo nati mbongo oyo totosala te na opération nyonso oyo sala bambongo na yo oyiba na kati opération bokabolaka na ba téléphone par oyo gagner eza wapi mbongo ezaka ya ambiasi kosombela mba korene na basandumba esi bongo ba téléphone tozaka na mutu mwa asomba yango mutu ana asomba yango azaka atindaka nde bato basombi ekei na libanda mboka mutu bato baya kosombele bazaka wapi oyebi bango me bokutana na bango ndeni mpo basomba bato tokuta bakala bawenze na bari na misusu babengaka bino na téléphone baa na besoin ba téléphone boye bosalika échange bozwi mbongo donc mbongo nyonso oza nango esu te yo zonga kuna Keren pusana monsieur kombono mobimba ezani Keren maa nazoyoka bien te Keren maa basango maanga yo oza mwana matete oyebiki nga na mwana matete oyebiki nga na mwana matete oyebi te yo na matete oza na quartier
konga na tomba yo za kati na mai ndombe 65 bongo na mongo bakangi ovanda siko bakangi po baye bakangi na mongo ti bakangi na mongo yo pa na yo za ka papa nga Petro Congo na Petro Congo bongo na matete na mai ndombe koza kombele ndako na matete wana de ndako na mai na mongo yo po lobi na nga ovanda na mai ndombe olobi na mongo eza epa ba parent yo moko lobi so zaka na Petro Congo bongo siko na mai ndombe mai ndombe ponga mama e bongo na mongo papa o do papa za lupango na ye mama za lupango na ye yo siko za do papa na mabaka bwana yo za 40e pa na bino na 3e baboti bino kombe baboti biso 3 na Petro Congo vandaka na nani na vana na femme na oza na mwasi mwasi bakangaki yo na hotel wana ezali mwasi ya ndumba oyo ya ndako mosuku mone nani oyo olobi ovandaka na ye kati ozani na bana oboti combien mwasi no ayebi mosala osalaka ayebi te yo oyebisa mwasi no osala mosala oyo ayebi ti bovandaka nano basheri nga nake mosala ayebi osala mosala oteka esa mona yo esaya na mosala place osalaka essence yango otekaka wapi obetaki ka bale awa lelo ozali cité dans une affaire bakangi yo mpona makambo ya criminalité tolingi awa tozwa bainformation ozali libre ya kopesa information pour permettre bakonzi bakoka koyeba dans quelle mesure bakoapprécier ka na yo mpo oza congolais il faut batala ndenge nini bakoki kobikisa yo na kati ya likambo soki yo collaborer na police question eza simple yo na moto awuti koleka awa komone nani Mboleza oyebi ndenge andimiki yo oza vie mais yo oyebeli wapi osala relation na prison yo ke prison déjà combien de fois mbala moko bakanga yo mpona nini bakanga yo mpona makambo ya vol oyibaka nini vol oyo kaka to vol mosusu ka biloko ya ndako yo bandi mosala ya criminalité ka tozosolola yo kobombela panza plan otikaka kopoli wana ba bakanga yo liboso bandosala yango ya ndenge nini ka bandako soko explike ngai ngai naza ve na yo faut fungama mpe na plan kopo ndenge bobulelaka ndenge bokotela bato na kati ya ndako nani akotisa yo na plan oyo osali lango bambula combien nini yoso osali na kati ya makambo expliquer nga ndenge nini ofonctionnaka solo la bimisa ba plan mutu akotisa na kopo akufa esa akufa baboma ye akufa na point abelaka tiber ebetaka makasi tia kokufa nga pe na epe kinda oyo epe prison bobanda yango na point noir te ka awa na point noir siko kolia ndando omela masanga ndando olia te tiber ebeta yo kokufa sikoyo kope ye kokota yo obandi sikoyo osalaka nini mpo ndo oza chef aganga osalaka nini explique plan masa bibisa plan tozosolola mbongo nde ezalaka tudu libaka bokotaka oyo mosala nango nini oyo aka mpona kobukaka de nani omata na mire osote ofongoli oza so okotisika nakotya libo wana chibwe wana chibwe otie bobuki ti kadina obuki fongola nde ezalaka bokoti so omoni porte eza ya vitre boye kupu okoti liboko fongoli okoti bosengi mbongo so bokuti bafamille mpena bato bavandi ebele balali bino siko bokotisa kati ya famille osalaka nini itimida fo otimide bango ti na lichette babambata machette kobeta mbongo eza tutututu so bana bango mpe kere di mbongo eza mpe te botiki bango bobimi na mbino bokei bokokuta mpe na bato mosusu mpe résistance bango mpe batie mwa lichette tuza chambula bosalaka nini bazwi mpe makambo na bango te so balendi bomoi bango bawa puissant koleka biso tokoregistre deva bango te non mais so moto abo kobimisa mbongo bosentir ke ana palola ezali baintimidation bata lichette mbo bozokisi moto amoni makila abangi eya boye epuis bobimi bokei sikoyo koviole yo violaka mpona nini tosolola yo oza moto na ngai makasi yango ya kodame bapeti yo ozanga nango ndeni a chaque fois so bokoti yo fo travailler peko bando iba dongo bana misili bunga yo ka koza pour chef ya troupe nyonso nde kota ka fuka ngana zalaka na pe mutu nzoto pe ndingana na pe nzoto ngana be na bino mape kopiti na pe mutu quand même tous les coups basala ka funga na zaka wana ka na koza pe wana te
Parce que bébé va ça va dégâts fort biso to kangami ba o ba ça va dégâts que c'est ba ka tout mana ngai te na bina na to lo balika muna yo ba to la pe police wala ndela bango to lo banano ya yo ngana bi yo sko ndenge zabo so bo bendi déjà ba téléphone bozui de ba téléphone bozui déjà là et c'est vidé si on ngana ngena yeba ndenge ni okoma sko na niveau sentiment no zanga ninga bo mapo na meka pechwana e utaka wapi na ngena yeba parce qu'on a pas sentiment ala ba sentiment au mélange ba plan va beaucoup d'opération te ba plan dans le sens qu'il faut travailler pour so bo yibi 4 fois so kuta na 4 petits faut dawo da me 4 petits qui on va sentiment oyo kande ni sozo violer oyo kande ezapé kande mon début so to da me ba petit on va sentiment ya kande mo sozo da me petit tout kande mo sentiment au vide pesili on va sentiment est-ce que ba ina bato violer za na bato su ba ko tika na ba zemi na yo o tena kontango hein une fois dans l'information pour violer ba maser mon na kisenso deni ko violer pena mo sale nzambe ya mwasi moi kawana na lo ba vérité lo bana nka ba maser na lo ba vérité te bimi sa plan ezani moni kawana bakanga biso bina a tozaka ibele tozaka bina ibele bakanga tokenda pe tosa yango mais na scène wana na onga pena na mutu mabe na wawanga mabe na ngati na no singa pa nzambi na ngati soki na yebi na lala maser na bimati o le semble ngeza na beso na lala maser na bimati ti obima ti na bima na ibe loti eza code ya end na masa mo bakanga so raman yene mtada ba maser on peut bakango so tozaka bina ibele to vanda ti to na prison zaka end yo dama combien de petits to ba pena na carrière ba maser to che pembeni na ndenge yo vande pena oye ba suite ba lege belé et moi zolo bata ba sens isa dama ba sans momi kasobi oye ba suite ba combien ngala tikeli yo potinda combien bazalo ba chargement père na ngai na we bana o dama combien de petits oye ba soko dama di petits ko bosana et si vous viola pe ba maman ka ba jeune ka ba jeune fille na tuni o question ce ko oye ba na bateau viola mso tikela malade ba mso tikela pe ba zemi na ebité e ba rater obiki bana bakobotama batikali pe bona kati ya quartier ozamara mute sikoyo awa bakangi yo ndeni explique nga ndenge bakangeli yo ti lelo ozonga lisusu alors que yo obimaka no lokwa innocent na prison mais awa bakangi yo ndeni siko awa nde ozabo bakangeli yo ndeni toteka oyiba ti bozoyiba mosusu toyibi da epe sili tovandi mundu abe na ngonga mpo akeshe nde ezala bajaloux babineli ti bakebenga pekime yani kangi donc bango ba jaloux ti babenga so pekime yo kanga so te koma donc bato bafundi na police ba jaloux o considérer bango lokwa ba jaloux na dossier bakangi loza innocent oza pour quelque chose ya dossier bakanga o kangi to on a reconnaître hein ozo reconnaître oza innocent ya ta non o eza bor na yo momi na yo momi no azolanda yo mama pe azolanda yo expliquer non mama le beso ko lukwa yebi place mama yebi ke bakangi yo bayebi momi pa yebi pesa bango mo message bazolanda yo c'est dessiné de baliba suka tundi passant mais liloba suka ti liloba suka lokwa bazo sambiso awe eza liloba suka c'est là bango testament bakalinga déjà autrement le baté magi esopani naza maboka bakonzi bomo bayebi nde bakosambisa mais asinkaka balimbisa ngai balimbiso ndenge obotolaka bato biloko na ndenge osaka makambo nyonso oviolaka bato donc oyo osengela bakonzi ezaka balimbisa yo ozongela lisusu te yo kotika na mutu paso natika te bambala nyonso wana otika te turo kotika paso na mutu bambongo nyonso oyiba na batelefone nyonso oyiba eza wapi paso yaka badiver osomba bambi bilamba oyebi kopesi pasi mingi na bacongolaise na bafamille ya bato boyebi yango bato mosusu bakoka te bokota mosusu mpe batikali na badefo bato mosusu mpe bakrake asali crise akufi boyebi yango ça va yo zonga kuna basa yo yaka yo komona nani longa makiaji oza na age nini 17 ovandaka wapi tala likolo vandaka navana kisantu babako outi Congo central nauti Congo central naza muta malade nana libele te makambo maladi te nga na otuna sikoyo se retrouve ya ndeni nauti Congo central na ye nabeti avec na kisasa nabeti ba 10 jours na ye na mpona chauffeur ya moto nabulaka na moto na ye ntango nasala accident nake hôpital
ku famille pesa kuna kisana ba ebisinga moyena vanda kuna izati kuna ya bone kisosa pa ya na ngai mobali na ya pona nini na ya vanda ba jour au ba docteur ba tshela kimai tangu na ye na buko ibika kisosa isinga mobali sumbila mba papa kuna sala bilanga ako ba masanga ba sedenga mutu na kuma na ndaka le jour le dimanche kala moi au dimanche ukutana na vi una kapela bazana mwasi na ye abisinga memo na kiti kia abisinga moto na tela na abisinga zwanga otikanga na matete na zuye na memieti na matete abisinga petina okumba moto bien pesanga numéro téléphone na zuye numéro téléphone na la PC voilà Keren na zuye numéro téléphone na la PC na zipe ya pesi ngambo na memela yo moto na zongi na nganda nakenda ku deuxième jour ayo benga na peto na obula na CV na abulo ya ka pesa tika ngana matiki so komi na matiki benga ngai na obimana na zwayo na koma na matiki na benye ve na za na matiki place ya poko matiki ona tila na yusinga tema ko de station ko ya aye azunga yu betina o betika busito besomba ba ninya diamba basi bamba diamba wana premier jour kutana na yesu ya deuxième jour kama benga donc somba saki ya diamba donc somba saki ya diamba na kukuta subo kwa moto sur place wana na baya na bika diamba toujours vandi wana basome so asike to mela ti to ya ba kwa zeba ibo mema biso to ngana mema ka ye moko ti na venir oyo na mpina ko monter na ba comme na venir ba kitisi biso ba tini ba petit ako yebi koto te moni ba monter koto to zala na bango si to kika to sumba diamba si to sumbi diamba sili to teke sili ko bima biso to benga bino bo to biso bino bo ngelwa place mo boye bo vanda na ba muntu si pito na kamina baya na kutana na bango na zo mbana bango le ketina ebe moment ezala koto na bango kuna to vandi utala des 3 ba benga voilà biloko bo expliquer kuna tambo kota na kati sikoyo yona Keren finalement après ba explication nyos boko mais la place moko ti ngatu biso za wa chauffeur mo to banda kwa tutani sane 4 fois pesinga 100,000 3 fois na 150,000 oyebi musala sala là il y a bon sur la troisième fois na troisième fois ndio yewe ba musala sala ndi ba imba ko ah ka jour oyebi ne bakanyi mais banda kalo banda me mo ndo ba musala ba sala basala musala osomba ba diamba na kati o ba musala ba yusala biso ndo ko tika bango neti ba ko ile ka veni bo ba biso kisa biso na veni o ba kiti bango na sana veni ba bino bo kendi biso kendi tiki bango na veni ko mo so ba bingi biso ouais aujourd'hui c'est que maintenant on a subi na venir puis sortir qui tu vois depuis on a venu dans le colo mais si bango tu tant on a continuer ngambongo après singa na jumo on a zomi na manda na libédé là o tika la ko participer tes places bango ba oyiba na butu wana oyebaki ya mo yo zo kama mbazolo oyebi pecho ya ka hotel yo ya kana yo ebeli ndeni na bi ala chauffeur na biso moto yebo opera na inante il y a un chauffeur, hein? Ça va. Ou bien le bilan bani. Masayaka. Comment on a? Comment on a mangé un tiers? Yo vandi wapi? Avant combien Selimba? Comment on a aux âges ni? On a 23 ans. Na Selimba au vanda côté. Na Selimba la vanda jusqu'à la permanence na venu bâtir le numéro 8. Otanga. C'est la tanga. Osanga ni na vie. Na chauffeur à moto. Chauffeur à moto. Aux âges la master. On a chauffeur à moto. Oui ben nae. Mais ben na masala. Oui ben ndé. Afuti la na le pont na baon. Na wapi? Na Bantsumbi. Mais alobi te kazaka na Selimba. Mais na futi la na le pont azalaka la mais alongwa. Futi la pa na bango azalaka wana na le pont mais ya le nganga la tika la personne. Yo ko loba le pont na bango te yo futi la na le pont mususu. Na le pont na bango. Le pont na bango. Abanda ko vanda na ya longwa. Boyeba na na eka place wana. Oyebi ya kumba moto. Yo na Keren boyeba ndé. Na avec on a eu bilega awali ka bakangi ngai. Ah bon? Oui. Yo ebi Keren te? Na ebi te. Oyekuta Keren kaka? Yo bakangeli wapi? Na bakangi ngai jusque na le pont pèse na foot. Bakangi yo pona ni? Bon père, c'est l'explication exacte. C'est l'explication. Kande na yo bakanga. Te yo bakangi yo pona nini? Ngai bakangi nga po ndenge na memara bango 4 fois. Banani? Na memara masala. Oh, mais moi ça habillé pas kumba moto. Yo même gende.
Yakabo. Yo, monsieur, yo vanda rap. Nga na utikisa to bako. Ozovanda wapi? Sio na hapa na faire na wana vini bantu. Bantu wana nde alobi eza pa na bino. Kasi pa na bino. Yo so longwa, ya lobi yo so longwa na lupango wana. Longwa na longwa na zonga ka bako ngo. Siko na una yaki. Na etam tuye po o masala ngai. Tant tuye na yetu neza ka famille papa ya maman na biso akufi bakaboli mapango. Maman ebisi. Monsieur ebi ndengeni. Yeto ebandi na relation lupango. Na relation lupango. Yo ebi ya kumbaka moto ti. Yo po ebi ya kumbaka moto. Siko bakangi bino place moko to bakangi bino séparé. Bakangi se place moko. Yo bakangi yo pona ni. Nga bakangi yende mutawola sa pa personal vanda. Pourquoi l'axi pas na ye? Pourquoi l'axi? Pona tangu vekera ni azwa ngai. Les jours moi ya memi loko vekera ni kuluma moko. Les jours moi boye vekera vite oluka susu moto mususu. Yo ndo bengaki. Ya biso zalaka na moto. Ngai bisema za tokende ba fi place ba Monsieur, au sala kana Keren azwaka yo nde mutokotisa ye. Boyete. Siko boza ekiri bino mibale. Boza bato moto combien? Biso na ekiri na bino boza bato moto combien? Biso bato uta boto zalaka biso mibale bango mazangi na ba moto na. Très bien. Zonga. C'est-à-dire yo na ye boza musala moko. C'est ça non? Bon, père. Ngana ye oui bien sûr. Comme ça mo poya kumba moto ponga pena kumba moto. Mais pour tokende otika ba fi obana sima j'espère donc ezakera mbole sanga yo monia bonka awa. Ah bon? Kumba oui, c'est-à-dire la vérité na miso ba konne so baza awa. Keren ya solo? Ye. Keren. Tema. Yaka champion, yaka tchalogo. Waza petit nga matete. Ah bombelo. Ouais. Masa zo bimisabi. Moyebu amanyema. Yo avana longwa ifona chomo eloko. Fozo mo. Amanyema. Abe na manyema. Manyema ndeni. Ba kumba ba tu. Amanyema. Il par ça pinda atinga li tika ba difo. Bo pinda li tibuko yebe bina bona ko connecte ndi awa. O pinda ko ya ko tambo na ndi na petit na biso. Nene oni oyebi ke sa memi o defo. Reste a petit, a memi biso ti. A memi biso. Na ba kubisa biso ni nda biso. On voit. Zo kama mo vieno azolo. Biso a memi biso defo. Oli ba mo vieno azolo. Père, ici. Massage. Avia koselio. Yona no mema ite. Zo kama mpecho azolo. Ça. Père, au moins bit on a comme là. Boko permettre ngana expliquer bien la mission ba ko ndebo ça. Te dans lobby bozana na problème awa. Vieno azolo ba ke yo mto mema kai. Ndenge komeli awa. On a fait comprendre, ba bo comprendre ndenge makambe komeli awa. Yo komeli ande. Ngai leo na komeli awa, ngana masa auto zaki ba pire masa. Na ba futi ya shebango. Ye asani alongwa. Tinda yo longwa pa bango wana akoma na kriki na ye. Comprendre, akoma na kriki na ye. Zela. Oh deux fois yo trois fois. Zela kana expliquer. Si ya longwa, ya longwe père. So ba botenga téléphone na rozo ta téléphone na ba kunjo ba kanga bobenga. Ye abeta pe masa biso pe ka mususu moto. Ayibi masa biso moto. So masa na wa ibaka moto wana. Ayebinga, ayibaka ngai pe na ye. Atuninga okoye ba Fabien ngabi oui, na yebi Fabien. Mais na minute on a foutu chez bango. Yo vanda wa pe o tenga ici nga vanda wa tsundi na oui. Ba masa la ba ya 3 personnes chez ngai. Ba yepa na ko kota ba kuta ndao na ngai yepa bima pe na ndao na bango munene. Nde ba monye ba lande ba kangie. Comme si ezaki pa na bango. Ba défendre ya sani akima. Yepe na ba course nega ninga sala kuna père. Ba yo kanga amoni ke so ba kangie kana sala yo ka ki ngabe masa la iba moto a to bima yo ka ba plena na ndenge yaki akangisa ngai. Ngana ba vio père na yo yeba na bango awa na yebi bango to. Zela. Yo pusala no. Yo yaka. Boleza. Zela, monsieur. Tika koloba pa pamba. Boleza. Pecho alobi ki yo na ina vie. Bino mbale na vie. Bon, na bi âge ni tanga na 23 ans. Yo 23, yo na âge. Non, il de vie na yo. Mko na desa. Vie na yo, koloba mkola desa te vie na yo. Mboleza. Ya alobi ka ebi yo ta? Papa, ayi banga ite. Soto yo kanye na ndenge ni. Tutambola na ye. Voyez, azala na moto. Ouais. Donc tu dois dire moto monsieur ezalaka te. Po mema course eketika biso. Ouais. Yes ko habité na pe na manema na ngamo bona ye bina sani na benga aya. Koya ya basalela moto oya ye. Ya moto oya ye pa yaka na moto.
Maman basali moto na ba ko somba ba torche. OK, ba ko somba torche, ba somba so 3 torches so 5 torches. Ba yé. Voilà. Ba somba ngona wita silemba. Ba somba 3 torches, ba mo ba yé ba zibiso na moto na yé. Ba yé. Donc aza petit na yo. Bobula na bango. OK, massa bozon vous. Balandi Abosolo, je pense que la première étape où ils ont constitué à représenter bino bande ya ba criminel ba oyo mode opératoire na bango boyoki bango moko ba expliquer baluka mbongo baza bato bakota déjà prison baza ba récidiviste bakanga bango déjà. Je ne sais pas par quelle magie yango nazo bisabino vous découragez la police, mais la police ne va pas se fatiguer, mais vous donnez l'impression il y a quoi affaiblir ba acte ou ba action au police azo sale. Police a tient moyen avec des moyens faibles on a réclamé la ministre intérieure, la premier ministre de mettre les moyens conséquents la police pour permettre la police avec l'expertise na capacité bazanango bakoki kosala quelque chose. Police akangi batu bozu batu ala botindi bango na parquet bake na parquet soit parquet abimisi bango batindi bango na prison bango nyonso la majorité bakangama bango mo bazo témoigner que bazaka dans la prison. Mais va se retrouver à Libanda, boyoki mboleza, boyoki à Keren, bango mo bazolo ba. D'abord relation na bango mibale. Eza relation botabi na prison. Mais lelo bango ba Libanda. La police arrête, la police a transféré, parquet a jugé, a tindi na prison, parquet a bimisi batouana. Soko tuni parquet a lobiote, faute ya ba preuve, ba plaignant bazala kité, voilà pourquoi to limisi bata. Mais bo bimisi bato yo police a kangaki. Donc police a saki musala impuna. Mais batango bango bazongi. Du fait qu'Arobimisa Bango, vous avez encouragé ces gens à continuer à faire leur travail. Est-ce que vous aimez ce pays? L'essence, il y a patriotisme, il y a magistrat, quelqu'un qui a tué, bateau bazo violé avec des conséquences qu'on a démontrées ici. Il y a des malades, il y a bana, bateau la crise. Mais regardez là où nous en sommes aujourd'hui. Grâce à la police criminelle, nous avons devant vous toujours représenté Bino Bateau Bomonia. La police a fait sa part, a joué partition na police criminelle a salué à Koiko Sal. Mais la suite c'est ça procédural. Bango batina batu na prison te, bango bakangiawa, bakotina na parquet au jugé. Si va organiser ba audience, vous allez les envoyer en prison mais pour quelle finalité? Et vous allez pour 2 mois et vous allez pour 3 mois, bakobima police a zongeli le même travail. Nous devons aimer ce pays. La police a exposé vinaye, a dans danger. Mais c'est parce qu'il y a eu un engagement à combattre la batuna bilongo na bango. Mais l'État doit accompagner. Il faut des mesures d'accompagnement pour aider la police, les encourager à mieux travailler. Bateau bazaba informateur, ba éclaireur. On va remonter bateau ba bimi libanda. Bateau bazaba victime, ba on va collaborer la police pour police à Kangabango. So il le bateau ba bimi, bazo constituer danger pour la batouane. Pour ba coller ba pour ça absolument côté na ko baré on a kena ko bima. Et c'est comme ça que ça se fait. Le ministre, le nouveau de la justice, Monsieur Constant Moutambaki, j'ai beaucoup de respect et de confiance. Par rapport à Maman Ouazagi Liboso. Avec espoir que vous allez essayer de faire quelque chose. Pour bateau Bamonanate. Évidemment, il y a lobby que prison, ils ont fait l'effort pour que tout le prédateur, les détourneurs, il y a un bon l'État basala. Mais les détourneurs, il faut que les voisins na bato amundelo. Bavandi na bango na bazo solo là. On va violer ka ba ko metali solo ya viol mais la mise soit détourneur et vous ça bien. On va terminer. Pour deuxième bande, Ekiri à bateau yo bango bayi baraba moto. Bazo kisaka bateau. Babo marabato. Bozong ça va machette. Monsieur Zongis. C'est là. Bango baza roboto la moto, baza ko yiba, ce qui résistance c'est zabe ba robomayo. Ndenge baza wa. Chef de bande ne wa. Oya jaune. Oya noir yaka. Bango ne soba na matete. Yo pe mo na matete. Ah bana kisenso. Yo kisenso. Pour bana musuba za na kisenso, balobaka ba na matete. Ba musupi ya matete, ezaka bon, ezaka environnement, ezaba commune eza pembeni. Comment on a? Mais c'est yo me boko na Jonathan. O bani no Messi. O bani ba Messi. O yo kitoni to bi Messi. Jonathan, vous en âge nini? 23 ans. O bali? Ozana mwana. Na kisenso bandi yo. Bana veni ndaya. Na veni? Ndaya. Aveni ndaya na commune ya Kisenso. Osaka nini na vie? Aba chauffeur. Chauffeur à nini? Chauffeur, il y a tous les sortes mutuka.
wana nde musalo yebi mais osala kanini na yeko na tangila ne mécanique wana na comprendre mais osala kanini na vie active osala kanini vie nga sala musana nga chauffeur mais o bakanga dossier monsieur otanga oyekola mécanique yango wana nde métier oyo yebi siko ndenge to bana na tongo mutabimi yake musala yo saka musani na tongo ne to gina musanga na tongo gina musala na poko ande na bimaka yo sala oyoki pourquoi la zotuna ba question na yebi banga mona zotuna oyekola mécanique okoza lotanga na IEC otanga na inikini wana za classe otangaki mais na vie active ozo sa musani omoni ko oyekola mécanique mais osalela kango te osala nde musala mususu o créer mécanique à butu hein osala mécanique à butu expliquer ngazanga nde osala kanini au juste oyo lo bakangeli wa osala kanini wala nga bakangenga ponga la chauffeur na kumbaka nde la chaîne d'action na chibo mutu kezaka yo mutu kezanga te mutu kezanga JP wa JP JP akimaki okumbaka bango ndenge ni bokenda stade kotala concert à Mike bokenda wapi na kumbaka bona chibo na kati soki toyebika to planifier to yo sa musala soit MC na venu tel musala nini oboto la moto mais expliquer ndenge ezalaka to kande to to za moto musu place tel to na kitisa joueur moko pas poulet donc musala na bino to kenan malé musala na bino ezali boboto la bato ba moto siko yo kumbaka na kati ya mutu expliquer siko musala na oyo salaka rôle na ngezaka ke ko coincer chauffeur et ça la makandenge nini expliquer beta moi diso so na mtumaza na pas poulet so gars ouais pas poulet yo kana zala kotu ya obebi saketch zala kotu loba soki ya kiti na ya kozwa moto tanga ozwa moto nga komi ko filer bango na sima tanga na filer bango na place to kana ke photo za moto quelque part awa nga na koya na coincer bango na donc yo oza chauffeur otambusa nga chauffeur oza na kati na banani aza na Lotis na Kaya wa Lotis tombola loboko bo Kaya yo wana tozala Lotis na Kaya bango bana kati ya Kaya yo siko bobimi ozokumba boyebaka déjà place bokende luka moto supposé siko bolobi ke bokende na rond point ngaba tokei so tokende place toyebi ke tokesa musala donc totambulaka tukini ezaka sadipaka place oyo motema ekotapika te tokende ata misu na ntiango swati limete swati wapi esalaka motema esalamaka na butu tokende tozwa moto tokita place te tokoince nani azwaka moto tozwa moto masa yo yaka na koto yo oza intéressant yo atake tye bebi tongo ndima yebisa ngai yo osala zela yo osala ndeni nakita na arrêt oza na kati ya ketch na bango te wana batiki ngai kitiko na arrêt yo okitila na obimi lokwa client olataka mpe bien nalataka bien wawe nabimi lokwa client na sollicité te ketiranga esika ntel lokwa wapi par exemple esika toyokani na bango bango bayebi déjà place itinéraire oyo po ok ntango na mati na moto bango nda bayebi itinéraire ntango nakoma bango mpe deya baolandelanga nsima ntango tokoma esika bayebi ke nono otelema awa baye nde baconseil bave babimi nga azongi na kati aka baintimide moto ya moto na machete akimi tozwi moto todemaran tokei nga nakumbaka moto bayilo bayilo yo na nsima amisi o bayilo kanto donc soki bointimide donc rôle eza clair ye aza chauffeur aza na bamasa wana na kati bakokumba plan yo okiti obendi moto te ngam nazwaka moto kasi yo okiti obendi moto ti olobi na otikanga tel place bamati yo likolo ya moto olobi na bango place oyo okende ye bango bayebi déjà place oyo bino bokende so bokomi quelque part tant kaka yo ozotelema bango baye na car bacoince so bacoince baoyo wana babibi libanda na machete baintimide moto ya moto bakobete mpe mbata lichete soki aresiste babeti mbata akozoka mpe oyo ekoya eza ye akimi bayilo ademare moto tokoti na kati ya ketch bayilo oyo soki ozwaka moto oyeba okumba depuis kala ovandaka wapi talaka liboso nga mpe mwana matete bana matete biso baotala biso kasi yo oyebi teke ngalanga na matete yo na mai ndombe bongo yo wapi yo mototo yo nde kisenso yo ozala quartier pululu bongo yo mangina mandina bongo yo me oyo nyonso bana matete na bana matete bon sikoyo yo ntango ozwa moto bobandi olandana nde boza bino nyonso a chef aza nani
chef na ba grade ne bo vandi bino na ni chef ba mutabenga bisonde yo zonga ko donc yo zaka chauffeur te yo ndo benga batu boya to ngeno opérer telle place vrai ou faux na benga muté ezande kolo camion local kolo camion nani JP oya timaki JP na pesa ke tinere te ezela ndia ko benga biso te tukuta pe stel ndia ko ya pesa nga mutuka ponga bango na sombe ba mutuka ngai OK a pesa ngai azi on na tukuta na biso na bango na mutuka na démarrer ba kotisa kati ya camion ndi toki to sali ba faire atongo ya tukuta na tuzungisi mutuka ngona moto ekendaka wapi moto ka JP mtasomba bopeza JP mtasomba azandi timokoso donc JP acha car bolukele ba moto boya pe kotekela boteka moto na combien donc moto msu 300 250 ça dépend de 300 boteki moto ezala sika ya kala 300 kaka hein ache mutuka ne bapika ya ngwana soza sika $300 soza kala 250 oya ache mutuka ne allez bokaboli ndam na master ndam par jour bokozwa combien de moto par jour de rose am sous 2 3 et 6 suka ka ngwana on a besoin à jour mais chaque jour bosa l'opération bon ma combien de fois na semaine moi de ça la am sous 2 photos une fois même sopé 3 fois une fois 2 fois 3 fois té et si bakanga on a kopo té na bakanga té bali boso bakanga yo pour ma fona koma et so kenda prison et non prison bakashona no kota te na bambongo nyonso bino bozwi et c'est arrivé que bokangi batu bo coincé bokuta na résistance bobeti mutu lichette mutu azoki munene to mutu akufi ese koma ende siro lwana pena ngana koyeba te ponga za ko santé na volant yo na volant ngana ko santé na volant bongo yo yebaka batango généralement bakimaka to bakweyaka wana e dépend de sona bato basana sima ngai oyo ngana otala ndi liboso sona ina coincé akusika mettre boso oyo lekena ngana sima na yeba te oza na permis le conduire na bazoki ngo oza na permis wa mutuka okumbaka eza mutuka ya taxi to eza mutuka normal eza taxi jaune zonga po basayaka yo oza mwana mutoto pululu komona lotis nani ke computer yo deuxième fois bakanga ngo okopo ozotika te masa liboso bakanga kokaa na kopo te bakanga na kopo anatambo na mutuka te tabakanga aliboso bwana obule lo mususu baizanga nini wana ezalaki ya oyiba bamoto ya yo moko na maboko bo sikoyo nde boevolue na coke bokoti sikoyo na bakar evolue te nga babengaka ngai na abengaka yo so moto ana camion so ekomi ke babima nde babenga so babengi yo te moya yo role no ezalaka nini ngaka ndenge ezaka so babengi bazwi moto na re akite place boye na destination ta bakoma place wana chauffeur akoinse moto to tokita motuka biso nde totilisaka machete ngani na otilize machete so abo apesi abangi atiki machete atiki moto boso abangi te na obeta mbata machete so na beti mbata machete aresiste nde tona koma mbata machete tokobeta nini nde asala nini aotika donc bobanana na baétape soki okiti na machete soki abangi akimi soki akimi te obeti mbata machete soki aresiste okati ye ndenge oza boye depuis obandi kopo so oyibi combien de moto ponga uti prison nde na boye obimaki quand nabimi awa na 8e omai 8e mois ya ne passé nde ozongeli lisusu mais bando obimi sikoyo ti sikoyo oza na combien de moto esusu bana bini boye na bandi bengaka mikolo po epasala ete soko bamoto nyonso eza oyo bozwaka botekaka pa jipe lare bokabolaka yo oza na mwasi oza na bana ovanda na bango kaka na pululu okenda ocheka zemi otiki oza na bana combien okendaka otie zemi otiki bango kuna nde okendaka otiki zemi famille ya mwasi ebokoli yo oza na ngambo na yo sikoyo bakangi yo mbala mibale yo outaki da ya prison bakangi yo mbala mibale pourkoi ozotika mosala ote nana mosala osala kopo ezofuta mwa bien nana mosala osala ayolabi par rapport olie ovanda pamba kopo ezofuta mwa bien ye moko alobi clair ke aza na mosala kosala te mais kopo nde ezofuta mwa bien donc moya tika yango eza te soki ezalaki azwi mosala mosusu nde alingaka tika mais mosala eza te bo akobokola mwasi na bana lokola mosala eza te apréféré asala mpo kopo nde ezofuta ye moko auti koloba yango boyokiama eza ndenge olobi te ye nde alobi polise ndenge akangi yo bakangeli bino ndenge nini tour oyo bakangeli bino ndenge turo bakangi biso na ota osalela moko te
ezalaka na moi nasala nanga mabe me nasala mabe te ezalaki nde toyina otikela mese Jonathan faye aranda mese Jonathan mwa somme mo bwa mbongo azalaki nango bopesa mese Jonathan mais toyeba ete kenda 4 heures wana da mete Jonathan bainterpelaki ye bakangaki Jonathan ntango ya bengi mese Jonathan alo oza wapi mbongo eza mpa na nga fana peso le mese Jonathan abi bokutanga place intel pa bopa mwasi obai komono nani Lotis nani ke komputu yo nani kokoma tokomi esika mese Jonathan esa biso tokutana na limité de place balie bino kokoma tokomi wana tobengi ye boye nde tomoni jipa polisi babayaka monsieur Jonathan oyo baobenge monsieur faut banano na monsieur après Jonathan on va terminer Jonathan police akangi yo ndenge nini police akanganga monsieur Brali ne yakozonga na ndako monsieur Brali wapi donc obenga na pena ba monsieur oza mobali toke bakangaki ye baba bakanga ezalaki ndeni toyina so diffère tonomela bière azalaki na volant vers ba 0 abisinga matiki na ndako akomi na ndako na bango atemisi mutuka na kwa venu kokita ye alinga kita tomoni jipa patrouille konsenga ekanginga nzela autrement asala te ntango sikoyo bakoma kotepele biso présentez-vous aka tozali na bamikanda te nde tobimaki na masanga tomelaki atiki mutuka na kimi bakangaki ye to bakangi ye bakenda na district na biso ya Matete wana baki na district ya Matete ne batepelaki façon oyo asambela toyebi te na nde bayo bakayebaki ndako nanga eleki mpe ba 4 jours fandika bunala na ndako na 4 heures baye bakoti na ndako buki pox abimisika nde na ye awa nde bayo tepeli biso bamakambo ya faire tosala humanité. Très bien. Donc moto liboso bakangaki yo yozonga bo donc na ekiri oyo ti bakangi bango moto liboso azalaki arrêté ezaye komono nani Kasongo Futu Branly ovandi wapi na Matete quartier nini Mandina bakangaki yo ndenge bauti divers ezalaki wapi na Tchétché donc bacriminel ebele bomelaka na Tchétché te na bi généralement bomelaka mpe na Tchétché mingi apa Tchétché bokendaka wapi nazoyoka te sikoyo polisi ayokangelo wapi bokitisa ngai jipe ya patrouille ya Matete ebimi bakangi yo mpo na nini bakanga ngai mpo bato bazali na bo bakimaki yango bakanga ngai yo nano bakanga na polisi te baliboso bakanga yo nano kota prison te awa bakanga nano moto oyo te moto oyo nano akangama te ye mbala liboso nana kotisa na mosalo nana kotisa na mosalo wana bulaka na bango baki bachauffeur bachauffeur yango bamoto boyibaka botyaka jipe mutazwa yango jipe aza wapi jipe akimaki mokosi mutapesa so camion wana ye nde mokolo mutuka atia bino botravaille boya kotekelaka ye botekaka moto na combien 300 250 200 yango akata mpe bambongo ya mutuka akata bambongo ya mutuka bapesa bino ba 250 na ba 300 par jour bozwaka combien de moto 2 moto yanso mpe moko yanso mpe 3 2 moto esi boboma mutu boboma te papa botika bato deya na basicatrice ngai akitala lisheti papa na ngai yo okitaka na nini kitina lisheti muta moto aza wana kiti grimace kaka kupalola msu grimace simboli ya kini na bon so a résister ata bana mbangu po ya to kitala kamnya ko pele bisto fa bana ka mbangu yimo fa bana mbangu yimo bon so a résister boko zokisete po masa bi obeta mbata lisheti mbata obeta mbata msu presque on a les bakima ka mbangu so kitika podkra abandi mbangu yimo ki ne bo seta na abani mbangu yimo combien de motos déjà le quoi oyo oza na expérience ya po bazo akize bino babi que bo sala plus de 30 motos ou 40 motos batu bakufa misatu batu nso pe bazoka na 40 motos nyonso bino bozo ou 50 motos moto azoka te ndakufa te très bien merci zonga balandi ya bosolo télévision nalingaki bino moko boyoka bato. Des fois, nous avons des témoignages contre la police parce que nous n'avons pas des informations fiables. Cette police, où j'insiste avec les moyens de bord, bakosala nyonso pona kobatela bato na biloko na bango.
Ma dérapage ezali, mais ce sont des cas isolés. Mais la grande partie, je connais ces services. Avec l'expérience, la volonté, la détermination de travail. Avec cette volonté, ce qu'il est appelé le moyen nécessaire, logistique, va augmenter le nombre de bateaux. Population a confiance dans bango avec une certaine complicité, va couper ça va résultat au tout ça koloba. Ezala na États-Unis, ezala na France, na Belgique, na Suisse, na monde. Police a koki kolonga criminalité s'il n'y a pas complicité à la population. La police n'est pas un groupe de magiciens. Nous avons l'obligation de collaborer. Il y a coupé ça ba information. Bato baza ba kuluna ba criminel lokola bango baza mibali na biso pona ka o baza barabasi bazali ba grand frère ya bato misusu bazali bana bazali pe ba papa ya bato basi ebele bayebi o mibali na bango basala ka misusu pe bayebi te baboto misusu pe bayebi ke bana na bango musala basala ka yango. Mais vous n'êtes pas en mesure ya ko dénoncer musala bango basala bozo se contenter na ba mieto bango bazo yela bino. Mais bazo bomelango batu bazo tika batu na ba cicatrice bazo détruire ma famille à Batou, bino bozoli a bien mal acquis. Aujourd'hui, la police a fait un grand travail. Je ne cesse d'interpeller la justice pour la poursuite et un dossier. Si bateau va na makala ou bien bakokanga bango bakokendanga, ils peuvent aller ailleurs. Mais pour quelle finalité? Pour na ko rééduquer bango bazonga bato na kati ya société. Pour batiki ba vie ya bato na pasi. Ba iba bambongo, bato musu ba koki mbongo wana te ba sali ba crise. Bazokisa bato bao ba viola ka batiki ba zemi batiki ba malade ba détruire société. Lelo police a sali musala, il faut accompagner cette volonté à police pour combattre la souka. Nous croyons que la police a bénéficié d'un appui. Surtout je parle ici la police criminelle. Oyo lelo butuna moi batobele balobaka bazanga kisi, ce n'est pas de la magie. Mais c'est une expérience et puis balingi musala na bango. Je parle de la police criminelle, surtout dans la ville-province ya Kinshasa. Nous sommes témoins. Na sali ba reportage ebele ya biloko ya batu babungisi ya ba criminel baza ko sala ngo à un temps record. Naza ko boake la bango ba fleur, mais naza ko senga pe na l'état apesa bango moyen o elongo bani. Moyen nécessaire, ba pesa bango logistique, ba appuyer bango même na ba formation mususu exagérée. Nous pouvons prendre la police criminelle, les envoyer dans des formations pour augmenter les sous-connaissances et permettre que la population depuis le commissariat provincial de ville-province de Kinshasa, pour les comptes, il y a Bossolo Télévision, dans le cadre, il y a mise au point, il y a travail exceptionnel. La police criminelle, il y a ville-province, il y a Kinshasa, où tu go présenter bino, ba criminel ou ba kangabi. La police a fait sa part. On regarde maintenant au parquet. Et à la suite de cette aventure, on va vous tenir informés. Comploter avec la police, c'est aider l'État congolais à sécuriser les personnes et leurs biens et nous sécuriser nous-mêmes aussi davantage. Kimia Namabota Nabino, la justice élève une nation avec espoir que nous allons nous retrouver très prochainement. Bye bye.